Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote, mbote, mingi na bine sutu ba ibuninga kama mama Eliani. Tunapesi mino ba mbote, ba ebwe ma vimpi, muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni mino bande konanga kimia ezali, boni ba santé na bino bwa malamu. Boni bande konanga, est-ce que bwa malamu? Kimia ezali, boni ba santé na bino. Wa bino mama Eliani, tout va bien par la grâce de Dieu. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazaba tabiso kimia ezali. Alors bandeko, to sola mwa noki to sola mwa muke boyebi ke na biso mikolo na kati ya mboka Kongo toza vraiment na ba matanga. Toza na matanga na mboka na biso, toza na biso na matanga tango nyonso, toza vraiment na matanga na mboka na biso, toyebi ke tango nyonso mikakatano bato bazo kufa bitumba na mboka ainsi de suite. Mais eza na ba matanga o ezaki bandeko o totalaka na télévision, bandeko o ba yebani soki ba kufi ba matanga na bango elekaka inaperçu te. Voilà pourquoi tozo sa mwa muke likamotali ndeko na biso bozo mona mwasi kitoko o nzamba sili kozo molimo ne na kombo ya Suzy Bantu. Suzy Bantu azande kona biso abande ko sa biso théâtre to ba film na biso ya ba congolais ndeko na biso Suzy Bantu abande sa biso ba théâtre. Alors azali susu na biso tenzambe asili ko zomoli monae azongi na mboka tata to uta mabele to kozonga pe kaka mabele. Soki na to sola muke ezali par rapport ya ndenge to yokeli liwa na ndenge elekeli bandeko. Nako pesa mwa conseil muke na bandeko ya solo mutu moza parfait na sa moyo azate biso sotoza batu ya masumu meza na ba age mosusu il faut ko éviter masumu mutu moko tali nengo so komo ebite naza susu na droit na erreur te naza susu na droit ya kosala makambu ya mabete naza susu na droit ya kozala mutu kofinga te naza susu na droit ya kochola batu te naza susu na droit ya kokabola batu te na le bibo parce que batu mususu bazana pona kokabola kabaninga bali komona batu mi balemi satu bazala ensemble te bali komona batu na boyokani te yango eza malamu te bandeko eza makambo ko éviter photo évitaka makambo wana selon masolo ndenge toyoki ndeko na biso bomoni mwasi kitoko que son âme repose en paix mama ya biso ndeko na biso Suzy Bantu akufi na pasi na motema na mawana motema baninga na ye oyo basaka ne musala mwa théâtre bayina ke makasi bakosela ke bondoki babamba ke bondoki balobi ke azana ndoki bazo akaeli susu te na musala ya théâtre bazo akaeli susu te balobi azana ndoki na baninga na ye baninga ne balobi ke abenda ka baninga na bango ba chance bazo akaeli na musala te boyebi mutu soka sa panzi mutu sangwa bondoki ata batu mi balemi satu bandimite mi balemi satu musupe bakondima bakolo ke azandoki azoka batu ba chance ba isola kiye babande ko benga yesu na ba film na bango te abanda su ko sa ba théâtre te ndeko na biso Suzy Bantu abanda sa su ba théâtre te akomaki na motema pasi nzambe nenga sala biso bande ko nzamba sala mutu na motema ne wana na pesa conseil nzamba sala mutu na motema ne motema nyoso za na capacité ya ko bomba makambu na kati te motema nyoso te ko kaka ba choc te motema mutu soki toboki pona ko réparer yango ezala kapasi yana batu mususu bakokana ba choc makambo kangi motema yana musuba ko karate mutu nyonso tu te azana nerf solide bandeko na ngai yango wana bandeko na se ya moya lelo oyo soki ozana boyokani na mutu boyokana ka malamu bovanda malamu soki ozana mutu boyokana ka malamu te bokabona muka kende lokola Abraham so kende lokola Lot pona o sauver vie na yo soki poso kabwani na mutu bokabwani bozonga na pe lisusu te kozonga na wana ezaka mabe oyebi te mutu azongeli yo pembeni abosanaki nini ndeko na biso ye wana atiki biso likolo ya nini likolo ya baninga ya musala baninga bande kosana bango musala bango nde basali bapesi ba shock ti lelo oyo akoti na se ya mabele yango wana bandeko bazaka na bizaleli ya kopanza baninga sango kokosela baninga sango koloba mabe pona baninga bandeko nanga foko tika bizaleli wana eza na batu mususu spécialité na bango eza kaka koloba mabe pona baninga spécialité ne avandi azobaka te fona kabolaka muto na muto fona kabola bango alors ye ba izolaki ye bakabolaki na ba producteur bakabolaki na ba groupe mususu kozwaye te bozwaye na musala te bozwaye te déjà mutu na sa mo so otelemela musala na yo moi gagne peine na yo le kopesa kon 1 franc c'est kazando ki avi na yo mutu nyonso lukelaka moninga na ye mabe c'est kazando ki avi ya moninga wana na kotika mwa maloba muke toyoka o azaki meilleur ami
meilleur ami ya ndeko na biso Suzy Bandu na kombo ya 7e bagarre boyebi témoignage na ye ya ndeko mwasi oyo asa témoigna po na vie na ye alobi bazalaki ba ami makasi bazalaki baninga ya kosakana te yango wana na kotika maloba boyoka oyo ye aza koloba na kombo ya ndeko na ye Suzy Bandu tolanda ye Nozanga na ba voice ça. Yo kendo ka yo soki na yebaki ke surprise asuka ngoza ke akosala ngapa akotala ngai na ngana penga na ye na ndafuna ngai. Abi osala surprise asuka. Abi ne osala surprise asuka na sali mabe. Ngabi tokota abi te mulunge loko na tamboli moi trajet na zone pipeli banda. Na singi bakita msi mona bimisi bakita ya na 3 chaises wana. To le tché to sakne achi na alcool kit. Habité nga surprise te falo bisa nga gozuye abi na bibo nga surprise te ka surprise nga suka ya mo na so surprise te bibo nga abandeli yango na landeli yango petit fakina landela yango nga mama na tuli nga surprise asuka zo kendo wapi abi na obite na voyage nga bo voyage ke pour exemple na lola zo kanga abi surprise na sala yo na elio catch ye alata catch na makolo Suzy alata catch za Suzy catch za Suzy bata théâtre ta bata la mbabi ki c'est à cosité eza catch na ngati mon catch balata eza catch ya Suzy na tongisi yango pona lata yango samedi na mariage coutumier na tongisi yango pona lata yango na mariage coutumier Suzy mta elina de la mort la seki kamanda la seki nous on est retiré la biloka suka souvenir suka on est retiré la biloka suka pour la monnaie courage foncer les autres babanda la malembe pour tout ka pa utala ni foncer les autres distance bila iwana ti donc faut banda malembe moi distance normal yo okina distance musika yani tu forcer nzoto donc nazo mabemo konzo to mobimba kwasi pasi lokolo konsusu tilo bindela kina suka no pitande na yebisu oya monita mususu ke no sete baga osala ngelo mo bota musunga na zoiba yango te ado benga ngo ba sete mla limbisi yo ta iloko mo bolo baka esepeli sanga te amona lobisaka ote ponga na zoiba susu Nous avons souci. Nous avons souci. Nous avons souci de perdre notre mali. Nous avons souci. Nous avons souci. Ngana lo baka makamba lo kutate. Na tanga tango lo makamba lo kutate. Ba yemi abandako. So boyembi ensemble ke oui na kutana kina bango na Suzy. Bango mibale. Bazala kina garçon oyo garçon na sa théâtre pe kaka. Ya mulai boy. Babe ngame. Engambe. Très bien. Et puis azala invité na soki na kosi botuni engambe. Ngana zoka ngo ya 7 ans. Ngana zoka ngo ya 7 ans na leka na télévision te. Na leka na ba CD o te na ba CD e moyo mona sekla na YouTube. Oso benga na musana o te ba na olega na émission. Ndeko ya nga 8 ans. To vendine de 17h à 21h. Wow. Suzy abandi ko yebisanga makambo. Abandi ko yebisanga makambo. Abandi ko yebisanga makambo. Na yo soko à cœur ouvert. Abi set na zaki na moto na ko yebise makambo iti. Soki na bimisi ba voice na che. Eko panza po voice eza bongo na ngatiza mongo Suzy. Eko panza. Ngana beta ba na olela na émission. Ndeko ya nga 8 ans. To vendine de 17h à 21h. Wow. Suzy abandi ko yebisanga makambo. Abandi ko yebisanga makambo. Abandi ko yebisanga makambo. Na yo soko à cœur ouvert. Abi set na zaki na moto na ko yebise makambo iti. Soki na bimisi ba voice na che. Eko panza po voice eza bongo na ngatiza mongo Suzy. Eko panza. Ngana beta 7 ans. Na lobango na ba émission. Bazwa kanga ite. Mais cela ina motema na gola Suzy nenga ki wana boye Suzy motema na gola Diana. Meta musunga pe na sina kota na masema bele.
ngai te na finga na ngai soki nini te ozomona mais ntango moninga afanda biloko wana mitema na ye ata bofani bosola boseka mais ozobaki moto oyo tosala ye boye tosala ye boye tosala ye moto tika kosalanaka mabe voice na tie ekopanza mpo voice oyo eza bongongo na ngai te eza mongongo ya suzi ekopanza nga na beta 7 ans nalobango na baémission bazwaka ngai te mais so nayi na motema lokola suzi ndenge aki wana boye suzi motema lokola diana meta mosunga mpe nasi nakota na masema mabele ngai te nga nazala na nga te nga na finga na ngai endoki te na finga na ngai soki nini te ozomona mais ntango moninga afanda biloko wana mitema na ye ata bofani bosola boseka mais ozobaki moto oyo tosala ye boye tosala ye boye tosala ye moto tika kosalanaka mabe totika eloko moto aza bongo te totika lobaka mabe na baninga po bongo eza malamu te finga na ngai endoki te na finga na ngai soki nini te ozomona mais ntango moninga afanda biloko wana mitema na ye ata bofani bosola boseka mais ozobaki moto oyo tosala ye boye tosala ye boye tosala ye moto tika kosalanaka mabe totika eloko moto aza bongo te totika lobaka mabe na baninga po bongo eza malamu te c'est la personnalité nous voyons bien qu'il y a souci à ça la chance baninga souci on arrête là tosuki awa to boy deuxième rankine kota o rankine boy mutuna boytimo na lobi kutuna baki des rankine ya belle vie na sila il faut sila Voilà. Ceux qui vont utiko na malamu makamu onde kona biso ya moi 17 ya bagara alobi mingi pona ndeko na ye alobi na mama Suzi bazaki lokwa linzaka na musapi baza kola la place moko kolia place moko parmi bato bazokisa Suzi bantu motema bia zokisa na ye motema na yete ye ya batu te batu oba bandeki ko finga ye kolobaka zandoki kolobaka benda ba chance baninga alors Suzi bantu azaki na ba nerf solide ta kokaki makambo wana nyoso tute yango kotisa ndaku ndenga lobi kotisa ki vraiment ndaku azako kokubima susu te akomi sujet ya mokiri akomi soni akomi boye pona nini pona kofinga yango mo conseil muke bandeko nanga boyoki ba voice alobi soki na bimisi ba voice mokili oyo kopanzana soki na lobi na bimisa ba voice onaza nango mokili oyo kopa batu bakotala na subilongi te bakolia te po ba voice ezali yango na lobaka toujours bandeko kosala ba voice foko yeba voice nini ozo sala yango oyo tokoloba lelo sima ya liwa ba voice wana eza na ba secret belé bato yo bafinga mama apesi ye ba secret nyoso tu ya pasi ya motema na ye eloko ni ekomisa ye boye yango na mwa conseil na bandeko basalaka ba voice les paroles s'envolent, les écrits restent et les voices restent éternellement. Voice c'est comme les loges on a portable, nous transférons on a portable mususu ndekoe bombelanga voice oyo ndekoe bombelanga voice oyo ozo bombisa ba voice bomba voice oyo poso likambo ezali okobimisango ndeko bomba voice oyo baye bolingaka kosela bato ba voice bote ya mana ba voice ya boyoki ninge mama lobi soki na bimisi ba voice yango na mutu nyonso akotala no moninga nyonso aza na ye moninga te bandeko na ngai bato balingaka kopanza baninga basangwa mabe kokosela baninga makambu ke tala ye boye kokosela mutu tala ya za ndoki tango bazokosela za bonde pona konuire kana musala na ye ka pona jalousie pona kobebisa ka musala na ye po bazoka yesu na musala te ye asala ka susu te bolingi bato basala te bazaka lolombo loboko na se ceux qui muta ko sala musala survenir na ba besoin na ye faut ko tika mutu asala musala na ye oza ko lesa ye batu faut ko yeba mutu moko talinga ba toucher na musala mutu talinga ba toucher gagne pe na ye mutu moko talinga ka musala na ye loko pesa ka ye lipa nangu ba o toucher yango bandeko sele moma ko tika mitema mabe komi mingi na communauté mukile bebi ko beba suka na ko beba eza malamu te bolandela maloba nyonso ya ndeko mosa uti koloba wana abiba vanda ki na 4 heures du temps afongolila motema yebisi ki na kati ya motema nazaki muto ko solola na ete talaboy taldo moninga ki na sama bele na pasi na motema babanda ko benge suna ba filme na bango te ayibaka bato ba chance nzamba sala mutu na chance na ye ko yiba ngupa ba chance mama Suzi yake ya tiki pe loko moko te elobaki na ngwata ye moko naza na nini
tomoni te na ndako lokola ndako bauti kotumba wana ki na ndako moko boya munene tomoni te ba jeep mo malonga ki na lupango moko boya ndako munene ba jeep malonga ezate moi se bato bandeka ko débrouiller kaka ko sala kaka théâtre oyo aza moi lipa amilie ça s'appelle libota na ye yango na lobaka mutu nyonso kana nerf solide te bandeko bozoyo kanga mutu nyonso zakana makanisa kotuka mutu kokosela moninga makambo tala ya aza ndoki tala ya yibaka tala yibaki tala salaki bo ekuta mutu aza nerf solide so mutu na nerf solide te bokobanda komemba bangambu ka boy nalandaki pe voice ya mwana biso meta lobby ebela bato boza ko poster boza ko chena ba statut mais bobanda ko solola na yete la plupart est comme semblant bobanda ki na bino ko solola te bozela ki na bino binemi bolobana kana bino te mais tazo déplorer comportement et hypocrisie abilelo bozo chena ba statut c'est comme si bozaki malamu comme si bobanda ko yokana ezana bato mosusu bona kaka oh défenseur na te lokuta meta lobby yango voice meta zapi na biso ska voice meta zate meta lobby yeso kwa kufi bolobanaka te eza bongo soki na kufi nanga soki to bande kolobana te na matanga ko ya te meta lobby soki na kufi soki akufi bobanda kolobana te matanga ne ko ya te photo na ko publier te comment expliquer que mutu aza na bon moi bolinga ki ete mutu akufi matin midi soir et comme kaka mame chalo mawe anaka yenda mami angakija mama ya machi ya mama wo mame chalo mamo bo comprendre ba Niger pe ba ebo balinga la te anga pe ebo ba anglais te on a kina ngala ndenge wana nzemo mwa ba Nigérien za la so mutu akufi allez babandi ko cha nzemo wana bo faire défiler ba photo nde bo sala ndeko ya mabida gaga mami achokubya mama nyunya babo ama chuba wo mecha wo mawo te meta boyi makambo mecha wo mawo oya lobi bongo te ngai pe na profiter pareil to solo la kate to lobana kate to zalaka kolobana to bebana na biso soki ti mukolo na ocha mutu na mabele ke ngala to lobana kate na matanga ko yate na kolamuka ona eza hypocrisie bakendaka na matanga mutu o bozaki bien ozaki kolinge bozo yokana soki na mutu bobande ko yokana te to bobebana kana bino bobongisa te babongisa kana ebembe te tolanda akotuna motuna nyoso pona lobaka toujours mutu ezali susi susi eza na biloko mosusu ekoma na matoi na nga awaki ya funa tunu kaka mokolo amona yo susi azali wana makasi biso toyoka suzu zaka ndoki suzi mpenza awa tondekise na awa mona lobi suzi ya mibale suzi bantu ayebaka bachance ya baninga na misatu suzi bantu azaka mibale ya bato angaye sikoyo na ntina te mino wana 4 na 5 tant que je réponds à oyo na c'est le oyo mais c'est na balikambo ya kindoki ebimela wapi est-ce que vous continuez ka koloka to tiki to yo ko pesa ngai to loka ka biso nyonso pona nde nazoyeba te bango mutu bakanganga ndoki wana bango nde mutu baza mie place ya koyeba so na tika so na continue aka pona za oloka nde bango te obanda bomwana na nga na loka te kana ki mama na nga mobimba boye na ye nakomi ndoki na bandi koloka seke bango nde mutu baoyeba pona manda oloka nde bango seke bango lisu nde mutu baoyeba soki na tika soki peye na continue akaka parce que moi nde tozala par exemple, tout sur nous, ma camarade, bini sanganet na mondo ya théâtre. Juste son. Ayebi quand même. Voilà, pour te rendre aussi ça, ezalaka ke bandeko soki muta yinio muta linyo lisusu te, abando salo ba propaganda mabe, koko selo makambo zandoki, koko selo makambo oza moyibi, koko selo makambo
osalaka makambo nyonso tu ya mabe na mokili oyo alatisi yango mpo na ya komosala propagande moko ya mabe yango fo kotika hypocrisie eza malamu te. Bible biki ton oui so oui ton son nom soko yokanaka te na mutu te kopanza ye sango mabe te koluka to bebisa réputation na ye koluka to panza ye na batu parce que batu baza bongo yango tomoni pa mama Suzy oui basala effort bapanza ye na batu c'est ça non bapanzi ye na batu babebisi musala na ye baye ko récupérer tango komina tango ya suka o eza malamu te. Moi mukena ngana bise bino to partager yangwana. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tatanza mkalo sakumuna. Nzamba nibesheni bana beti bons. Bye bye.